It's Micah E on the beat. Kinshasa, Brazzaville, yoka tango malamu, oyo biso tomemeli bino lelo. Tout pour la mode, surtout mode africaine, bon du melangai. Awa na boutique Mama Africa, oyo efandisi masolo nango na Shoprite Mall. Awa na commune ya Bandalungwa na avenue Kasavubu, pene na cité Oasis. Tala, boutique Mama Africa, soki okoti na kati, pardon, soki oyaki kao, okobima ok, na masolo etali elamba, mingi penza mode africaine, po awa, nyonso ezali chemise ya kitoko, pantalon ya kitoko, kilote, robe, et bongo ma papa, palado madame, palado monsieur, awa ya kosamba ezali te, basak à main, et bongo ba boucle d'oreille na ba chemise, nyonso toujours na modèle ya Africa. Tala, soki pe ozali na mariage coutumier na yo, tika na yo komi tungisama, po soki oye na boutique Mama Africa, dimelanga ike, bakolatisa yo kitoko makasi, awa na boutique Mama Africa. Bazali pe kote kama puta, wapi soki osomili puta na yo, dimelanga ike, bazali pe na possibilité ya kotongela yo kaka wana na mbongo mukie makasi pe na tangu mukie ozwi okei. Bonjour, nga naza Mama Africa, la femme africaine. Tozoteka liputa et puis tozotonga liputa. Tozolatisa ba papa, tozolatisa ba maman. Mais spécialité na biso ezali toza kuna promotion, tozolatisa ba marié coutumièrement. Promotion ça jusqu'à 12 mariés. Tout comme déjà na 5e marié au biso tozolatisa. Pour na batu ya libanda ya mboka na page Facebook na biso ezali les 3 étoiles. Pour na ba commande na WhatsApp numéro na biso za 243 49 64 592. Ceux qui va passer commande na bango, tokopesa bango livraison après 5 jours wana eza libanda mboka. Pour na batu baza na mboka na Kinshasa, toko livrer bango après 3 jours. Donc au petit modèle, biso pe toko proposer modèle, toza un modèle ebele ya kitoko. Par exemple, oh Mama Africa et moko alati, ils a fait maison. Donc c'est à la mode africaine. Boutique Mode Africa! Balinga batu boete. On n'aime pas les gens comme ça. Hey, boutique Mode Africa. Boisson moi hein.